Karine Mokonzi, tout un habilili usa attaché de presse, il y a héritier Watanabe, ça vrai ou faux? C'est vrai. Et il y a encore plus qu'attaché de presse. Le roi Sankara de Kouta, c'est que Emily héritier Watanabe, na album na bine bimi, babi zo betate. C'est pour na Sankara de Kouta. Aux émissions tout est permis, tout bon baraté. Et t'as quelque chose à Rana Gogan. Réaction aux animes. En fait, réaction à quelque chose à la Nyamakor Yondo yewe osamsa non. Yewe Musa Bazule Yangwana. Pour yewe ça soit fingita osa netine. Karine Mokonzi. Kolonga chef Fabregas, comment peut héritier Watanabe vous sentir bien? En fait, na natkala ko zala konate place obina longo. Et aux alaka. Te natkala zala te. À qui me passe à penser que Polo on peut penser qu'il y a un clip, c'est ça? Et bon yebite. Ben ouais. Si Polo nanga. Ex-patron na yo comme Otumba ebe Karine Mokonzi, pourquoi vous allez toujours comme vous boy? Patron. Ni ramala mozana ngwe pa ya Fabregas na t-shirt au pesa ya souvenir ya moi. Ma solo ya muchopi en fait. Non beta ma solo muchopi. Ukabona Fabregas point. Te na ebiete en tout cas na kabona ndina masranga muchopi. Quand tu me gloire langue pas ça pas wata. Asa vous n'êtes koza wapi? Et pas wata. Ko ya ba rep. Wapi bolingo, trosi nengende. Wapi bolingo, trosi nengende. congodialogue.com congodialogue.com. Un grand merci na ba cher internet tout besoin pour cher Kolanda Congo Dialogue va toujours il y a Francine Ngeme maman Boboto maman Bolingo. Pourquoi pas na bino Bolingo gagner makao mingi. Na bi ke besoin brancher et belé partout dans le monde besoin na na moment où tout ça bongo déjà comme déjà il fait déjà 20h et quelques. Na bi ke partout dans le monde besoin na bi ke besoin au CP besoin na sengo mingi. Un grand merci na Francine Ngeme maman Boboto maman Bolingo. Mingi pena au zupena nya makao au long na désert mais c'est na terre pour mise dans le bar toujours na terre pour mise Congo déjà terre pour mise parce que nek bina ko pema pe ko sala boulot bina malamu ndenge za vraiment na bi question za tongo na peso bonjour ozana pourquoi na peso bonsoir pourquoi pas na peso ba mbote na ngami na pirongo mo El Picasso sponsor officiel ya Makor taram to tina na Paris na saka 2 semaines na mikili pe na zonga mai les gars qui Dubaï comme mbanga fa ba comme na Europe na lobani na obetaka toujours na c'est toujours gagner ramasser et ça bon vraiment Makor lona Karine Mokonzi la baronne la patronne la mignonne abi moi c'est kitoko dans mon la fierté internet sa fierté net fierté à YouTube hein dans ça Karine Mokonzi le bara ça Karine Mokonzi internet c'est là toujours dans ça bon pendant na kacha parler à la baronne en direct de Afrique du Sud de Dubaï qui sangani na bagité ninga tamboli apema bon na kozwai ni na koti pena na suka mingi na balabala mais le bina tina kacha parler t'as appartement boy par mois 1000 balles c'est belé faut qu'on demaye belé bana poto ba fait appartement boy été la baronne na vanda. Ouais merci Karine Mokonzi la baronne. Bonsoir la baronne. Bonsoir Nyamakor. Ouais. Bonne fête, non, bonne année. En tout cas, depuis le côté 2017, mon année. Donc, année 2017, c'est année à réussite. Élévation, ça peut s'amter maintenant. Merci la baronne. Amoni, vous avez un prophète, c'est Maramlanga Nyoso. Malobanayo, et me maranga toujours liboso. On le barra pas maté. La baronne, nous sommes pour la deuxième fois dans solo nayo. Ok, naki Afrique du Sud. Nous sommes qui Goyamba, on a na Brazzaville pas média là. Ok, sous Dubaï, oye, ok, qui s'engage, oye, qui s'engage, parcours tout au Sali et l'équipe n'engage. Non, bah parcours nous na Sali et l'équipe bien. Afrique du Sud na kende na compte à boulot, fait qu'il a animé soirée mon genre défilé. Il y a saper na biso ya Congo, léopard de la sap. Na ba ndeko na biso pe kra ba congolais, oh bah comment on vend kuna. Donc tout kende na ba saper et puis l'équipe bien malgré ba combattant ba meilleur que déranger mais ça va. Et les cas qui bien. Et après, Nazaki sous Nakin, pour nous un bon pour nous ça dans un RTG en fait, dans la gare centrale, na que bijoyo ça na plateau. Par après, Nazongi na PMI et place na comment ça là parce que on a ba fonction belé, na ça là ka et pas mon boss héritier wa tagogano na pesa ba mbota là depuis Paris et pas héritier wa tam. Ah, le ben n'a pas na sem salibili. Après, na nga vacances na qui coupé ma tapo na 2 semaines na qui coupé ma na Dubaï donc na kinde Dubaï na kinde musala en fait Dubaï na kinde coupé ma ouais na sali 10 jours après na Kenya na bokasita moi Miraja le tout puissant
na Kenya ndisco no ba kitelo kwa na kutena vie de fao donc ils ont bon été malgré na ko pema na sala moi émission il Alexander Zara ceux qui soda koti zamba il faut moi ndekaya moi nyamazamba et l'aksaka famille ke papa utaki moi zamba donc il y en a ça qui émission na vie de fao et après na zongi kini na umele pété na ki sous boulot na Kisangani qui dans ba image ya concert au Beten Kisangani je crois ils a qui plein à craquer et tout aux zalaté en fait il y a encore herbe ba ki album est simbité ce père ko simbate za boinga na biso c'est que simba na ngote ta album est simbité on a Kisangani basi babuzo bezanga tina album est simbité binimo bozo mona ba masiko ba besimité yo ka public nde yemba zelo ka public ma Nalelivia. Ouais la baronne. Et quand merci na Del Piero, Matuba MP3. Ouais, APA qui sangani, bon mon ba moni de ba nous vendons de fruits en fait tout le monde a bilimbo. Eza musato kindosa na kisengani donc nakenda keton attaché de presse pour nos attachés de presse à Mokonzi. Il y a héritier wata merci na ye, ye no benga ye décamètre donc il y a ali kolo ba maître on boti ya li kolo ba maître en fait à décamètre. Donc dans ndo bimara pona musala et nazonga kini moi santé ça le collé dérangé. Yo mikolo na ndako dimanche na sala ki émission kana makasi pour la ration Marie Misambo akufa les 16 et dimanche yaki les 15 daki na chouate. Il fallait qu'on ait la même école pour moi santé je crois bafan nga ba mona ki na kondi mukie ouais merci Karine Mokonzi la baronne na pesi mbote na bijou belé sa garçon en Suisse Karine Mokonzi liwa ya Marie Misambo yo zalaki ba kotaki na prison de Tokolo bakendaki prison dans à grand mot kendaki prison parce que Karine Mokonzi Marie Misambo kokisi une année déjà na mabele etaka yo la baronne participaki na matanga na été. Et le niveau ça pour na Marie Misambo que chroniqueur musical journaliste moko ndetse ngana binga koza fierté il y a internet il y a monde makambutu ezalana beaucoup na okosa ni pour na Marie Misambo. Merci beaucoup Nyamakor et là non que ça en fait je crois déjà na prometa groupe na momba na émission na balika ko fele na part nanga na c'est la bonne promotion au fele mais liwa sœur Marie nga dans que le ba peu que et kota nga place on a kota en tout cas mbanda na bota bana bakanga ngate non na kota garde vite que na la maison qui mbali o soeur ba kosela nga makambo ke yum to kanga photo yo en tout cas dans que tu quand il est kabonté je crois que non ta la semaine où tu es ici là parce que semaine où il bande fona bete sous tour na voyager pour bobinga ami intime ma pata dans mikolo ma pata est préféré nga excusez comme si avion le rôle taxi express ou express airnios express que tu sais nga ba kakolo wana express te dans n'habite to benga au niveau non ridicule non nazo humilier avion en fait nazo humilier ba voyage non ridiculisant donc la semaine prochaine non bête moi tour non ta semaine auto début la semaine prochaine n'habi loni non que ça là ko bête moi tour na compte na banque ko yebe yande ni après non ça bino signe. Ouais merci Karine Mokonzi la baronne et grand merci na Pepe qui est là pourquoi pas na José Moko maison africaine food na kati ya Allemagne et quand merci na mettre Wazanzambe ya judo pourquoi pas na Chiro Mambo boss de boss na kati à la part de Piron Ngombo El Picasso mobali kitoko Piron Ngombo mon sponsor balobi lumière ya Bruxelles pays à Belgique et Piron Ngombo pourquoi pas na ya je sais pas des vidéos mon vieux je sais pas dit toujours mon vieux za fidèle à petit na yo Karine Mokonzi tout un abilili yo za attaché de presse ya héritier watana beza vrai faux. C'est vrai. Et non, on a plus qu'attaché de presse. Mais tout à l'heure, on a comme si on a de coups, on a humilié héritier, on a un album, on a bien bimi, babé zo bétaté. C'est pour na sankara de coups. Aux émissions tout est permis, tout bon baraté. Et t'as quelque chose à rana gogan. Réaction aux animes. En fait, réaction à quelque chose à la Nyamakor yondo yebe osam ça non. Yebe musa bazule yangwana. Pour yebe ça soit fingita osa netine. To chasko ke ye au fingate yeb sam sani oyo yebi ba question ça nga ba réponse c'est te kasi eza pete ke na poser question na poser bongo pona sepe mutu moko fa na tuninga ngo na tuna epe bongo ero tuna nga ke tala ba ofinga binonga pe na tuna ke mutu ofinga un musicien aza chanteur
aza couturier aza muta pouso aza nani non muta azofinga eya mosala na ye en fait eya lokola ndenge nyamakor aza boye il faut bima na caméra micro akende koluka bainvité mosala na yo mais manque Christian mpe ndenge afilme mosala na ezaki ya nyamakor asa émission boye ye fa filme mosala na ye et frère na biso ndenge azofinga eya mosala na ye amatela yango bavoyage donc afinga te en fait asa boulone po apart yango ayebi eloti ana mosala mosusu asala te donc nga na oki okondane te po bible obi olia na motoki no ye motoki ne yango wana donc merci la baronne kulongwa et pas ya Fabugaz comme pas héritier t'es excusez moi pardon si ça venait cette question nanga t'es excusez pardon la baronne excusez ngai kasina loba excusez ngai na poser question oyo excusez ngai na poser question oyo ouais Karine mkoza funga champagne na na palais bana Congo dialogue ba vie nanga tout ba Dominguez Aken mon producteur Dominguez Aken shop musique na kacha Aken Allemagne ba fungoli nga champagne na mela po naza soyez les bienvenus na kacha palais ya Karine Mokonzi c'est ma première fois na kuta na palais oyo ba funga champagne na zo mela Karine Mokonzi kolonga chef Fabugaz ko me paye retirer watana bezo sentir ndé en fait na natkala ko zala kunate place obina longo et ozalaka te natkala ozala te po ani nyamakor ezana tiyo ndengo ozaboye to ko le bato mususu que Osaka na Congo. Non, avis des recherches, pas Zoro. Toché bouté n'importe quoi Zoro. Ce qui Zoro, ce qui n'a. Ero la bouche c'est bon. Zoro est l'autre. Au moins net par exemple ndenge nga sala na RTGA. Si tu connais le banan que nyamakor ndenge ozalaka na RTGA tala ero longwe. Utkala sa na RTGA te. Donc net nga pe net kala sa kunate parce que bango moko bakolo mouvement bango babaki nga net kala sa kunate siko batu bango nango bon on nzeli bon mana lobaki na sala kuna parce que et anet nga kolonda ko biki nyamakor avandaka te mais nyamakor obi avandaka mukili yo kala pa biki ndakuna nga ona lobi ya so donc net kala sa kuna en fait kuna ezaki que nga na zangam na créer en fait ngam na créer na orchestre yanga ye motu nga na yebise ki pantalon o balata ngona ketchte il faut que mokasa slim o et senga chemise mo ya foulard na c'est pas ndenge chemise moi chemise on ndenge kebo il faut ba tchao moi ba coin par rapport à soirée kuna nga le bon OK moi clip ya mado il faut polo ya Givenchy biva o Akim Prince de Lausanne a pesanga et en fait nga kuna na zaki ngam na ndosa mambutu Akim Prince a pesé ko polo yango pesé ki ata na clip c'est ça et bon yebité ben ouais si polo nanga na senga bazong so clip ya mado za polo na non excusez Karine Mokonzi nazo tuna pona yeba siko osekinga poani vraiment kuna la so omona po zelo mona na polo na nzoto nanga ba bileleze ya ko yinda awa donc défaté Congo dialogue toujours non na lo ba on a micro mututé panza loto yeba zela na la kusongo kutu na no ndakala Akim Prince de Lausanne pesanga Givenchy o menga pesa na mutu na na créaka on a laksaki ma mutu oui na pesa là ta un clip après ozong silanga bon tellement zonga quand même zonga te et na senga na lemba ko ba pexinga ba bité ko senga isute tika ex patron na yo ko motumba ebe Karine Mokonzi pourquoi ils allera toujours comme ça boye patron il faut la ki sanga nando sa mambutu kuna e bo yo mona te capsons na yo mona te au moins te le ba ibra ba contre-maître ba adada et nga na esa ki omoni wana les orchestres na nga na ba chercher fois na panzi orchestre en fait ba pexé nga yo na tiki mais o ese bandeli moi ndé na sali ba mission na chebo kia donc yo ko taper na ba danseuse pambri pe ozongi senga pe micro bi la baronne c'est que ningo lo baronne zoko ibara te na ibi na que le début ezaki na ibi ndé ndaku bien o eza début era commencement pamba na ibi ndé ndaku bien et quand merci na harmonie totale on a vraiment émission qui toko na Karine Mokonzi la baronne ndenge ezalaka toujours nyamakor équipe nationale ya presse yango yo et alors on dit bien merci Mboka Nina Youssouf Mulumba Vande Sikamoro c'est ça to continuer na biso na lukelo photo o pe sepelisa Junior Kabananga o kosha ye pe mtasala biso biwa na poto leka donc zila na nuzila zia kuna lakso omoni mutasala eto leka Junior Kabananga ye mtachela biso biwa na isala eto leka na benga ke deux fois star pour yaza star nga petit ne star donc yaza double star Junior Kabananga okosha te pour l'on est que bunga kutu te nyamakor jamais nga malobane que bon il faut lembo
na luka polo yo ki otuna nonga question msunga na zo luka ngo titre ouais to continuer na so luka polo na pesi mbotu na Chiro Mambo boss de boss na Kacha Londa pourquoi pas na maître Waza José Moko Pepe Kiala bambotu na bino vraiment il y a trop vraiment Karine Mokonzi yuzo luka photo bina tuna rato kenda rapidement parce que Christian Kuna a déclaré à minute la baronne pourquoi ce que la population va se déclarer na habité Mamba Polo oh faut qu'on monte on peut te continuer Tony na moni ngo c'est bon voilà yango moi ngenda mutu kona na mutu moko pesa nga vise bon de toute façon biso tana biso basta prince Yaweli bomoni polon Polo je viens chez yango ya dembo bomoni na nzoto nga asko na kibosika nango moni eronde na lenda kala asko na kibosika nango zia po mona ngo isusu bien ah là là. Oh, attends, il faut tuer l'équipe, putain. Aïe, là. Voilà. Moi, on a qui bon mobile balango. Je vais chez. Bah, oh, bah, il m'a babilé, bah, il m'a tapé ça en Akim Prince de Lausanne. Le coin comme dans d'autres crimes, on a les ngaote, bah, tournage, bah, nini, et le corps là, t'as isati. Bon, ça, ni même si la plante, bah, ma cambezali, tout ça là. Donc nga kuna natikala travailler te batikala futanga te au contraire nga mutu na bande ko bimisa parce que nga père na nga daya to na ba mapango to na bani argent de poche tilo na age na zwaka argent de poche na mtu ndo sa mamba ba transport ba studio ba nini donc et bon oh absence na nga souvenir malamu za nango pa ya Fabricaz na t-shirt pesa ya souvenir ya moi solo ya muchopi en fait non bita ma solo muchopi ouais je comprends parce que aux émissions tout est permis mingi muchopi oui ça bien parce que autoke pe bato bagaz te pour biso moto ojembe li pa wata so na mo via mtu gaz ngamo na ojembe na siso jembe tina bando pay satanza mbosi pe na ngati. Merci la baronne tuzoko basoko ba Raïcha Mata depuis Paris pourquoi vous avez toujours des types impolis? T'es cause la impolité en fait. Nas impolité na kande teti. Teti po ani nyama kornga lingate ndeto zabouye net nga nyama korto yebana na yo na kuta déjà nyama kor asala en internet nyama kor asimba ba $500 na ba $1000. Na bana pena lekechu na kuta pe leke kombo vanda marambutu na no litambulisa je sais bon mais mon grâce te mon master moni ce que pour ni no linga tom so to vandel ngana sa ke sanga nyama kor en vivre te entre temps avant na yebo oki de nyama kor donc ngasko ngana sonze ngam na commission te nzambe pa se piate ce ko ngali na blo bongoti oyo kuta no nga Karine Mokonzi lo bande baba ke simplement ce ko rali souté lo bato sangana mais un peu to sangana faut reconnaître que était la baronne peut mtabaki implice ngapane ba ke nyama kor peut so pas lo brate ngai samabe mais yosko so ngo sala ke yonde ngali ngabonte ndelo ekomisa nga teti donc okate monto zali ko na nga matela na zolo te au moins ndi na kana boss na nga héritier ta mon papouche na nga a gangela ngati a conseiller nga kaka au moins papouche na nga lo bana nga bila baron ozaki na ba master na yo to kilo bana bande ko na o na ba camarade no ba neni akilo o akile lo zu mobali okumisi mais moi différence o izal latine ah ouais exact mais c'est les chanteurs musique intelligent ils ont la timouata il faut bah remarquer que moi changement et côté so cause mobile ya sérieux oh yo mo monde be muto ngana lingi sérieux to vanda oh yeli biso so to ba ke Nyamakor mobile Karine mais ils étaient le commissaire Nyamakor lobi to moni le ke tu lobi junior diazo et lobi Adams lozolo lobi image puis moi c'est un moto comprendre era solo na ngape bongo na tali mais pas pour ça na raison héritier to moni agangela ni ngati mais alwa na mambo o ngamuka tina na moni ke te a raison te na cha na si bongo siko nga ko kate mutaza likolo na raison ko excusez na ko tunu question moko s'il te plaît bon na lobi boy siko yona check ex-boss no ukabwani po ani ex-boss ngana na ex-boss nga boss na héritier wa ti no bi bon na ko bandeni Karine Mokonzi na place où tu as kuna place où tu as le côté bon ce qu'on a le bandenge nini place où tu producteur en fait place où tu Karine Mokonzi tu es baki ozaki attaché de presse ya Fabricaz excusez-moi pardon ozaki attaché de presse à Fabricaz malembe tiki malembe Karine Mokonzi bonga mana ngako so année passée baganya makoza na ngono lunette tout rebesingo bongami ouais la baronne sikoyo pourquoi okabwani na Fabricaz mais c'est dans gros mot
okabona Fabrice point te na ebi ete en tout cas ngana kabona ndina masranga muchopi na muchopi nde to kabona parce que na comprendre que asosa mambo michopi ingana mutu moni ngana kamta kanda makasi na kanda na koba kele mungwa akata ni na des morceaux mabe na miso nzambe oui bango ba michopi penza me pas azoya ba on tape sala ba on nga michopi ana miso ana makolo ana maboko comprendre donc alo quoi plutôt que ba ekela mo nzambe moni nzambe bana ba mpesi baza magoro do nzambe azoya ba on temps et donc na mona ke na amta kanda makasi so na ba kele mungwa akata ni nzambe pas sepete kela mna e na mona te vanda ndenge okepe héritier watanabe bato mingi bazolo banga Karine Mokonzi na kete nga nzalaka ozalaka bien sûr ozalaka ndenge ozongi na parler preuve que nazongi te nazalaka déjà ozalaki te la baronne excuse ozalaki te oui eloni yo il faut o laksanga eloko esali ke nazalaki te parce que héritier wata na maison merci na ba rep à la samba malgré na ka productrice et pas muchopi nanda zanga ba rep te héritier productrice tozalaki attaché de presse productrice ngam nando produit mambu nyonso ba Karine Mokonzi eloko nini ko prouver biso malembe la baronne bamakambutu ko prouver biso ke yo ozalaki productrice na eloko nini eloko e prouver luka pino sebi denda na ndiai luka vie na jipekis on epso album esala ma lobi na kende kuna ke luka ye ndeko luka penzo mo ande god e fungwa maka portefeuille bandeko bimatu mama na obaye mais na olaksa te ke na obaye na lela mais na olaksa te ke na lela bango ba témoin parce que maman so ndo zana ke luka kana ndia bika vie na pino sebi denda sandal à Jérusalem jupekis ingénieur de son bon donc on comprendre donc les apprenants là c'est que et pas héritier wata na yete nazala ka prévenir que on est le moto banga o héritier wata sala ki nazaki absenté héritier wata zana maison mère nazana eko longo jour à la conférence de presse nga nazala place penando produit mucho puis pas facha la baronne nini yo gekuna yo zé ba teke pas ça mouvement pas contre biso la baronne ngabité wana papa il faut qu'il nazala jour héritier wata concert mali boso beta na Romeo Golf nga nazala oyo kabena mabanga boka ngali boso wana kuna osana Kongo mikili nazala na filmer na sala ba interview micro tambola nazala jour retira de ebima mwana liboso abotami nga la baronne nazala victoire na sopa ba champagne nazala voyage à liboso ya mouvement bandal bom ebimi na Kisangani nga Karine nazala concert à liboso bandal album ebima nga na Kisangani nazala concert à liboso pe ko beta manakini ndenga album ebimi na février nga na ozala siko so yo lobi ke nazonge pa ota ebisanga bato bazala ki so bazala na nyoso wana bazala na makamba musala wata ti ba bazala na wata ka avie na biso nga siko nazana wata ouais Tengini tumbura gloire langi pasaki pa wata asa uneti koza wapi e pa wata ko ya ba rep tazaki pe pembe na wata te pembeni ya mamusunga sa pembeni ya tape par rapport à boulot à part cause à part zaki pembeni na boulot et c'est pas que ndana ya ta braza comment ta vie on dit à mon wata o ta pe que ça fait quoi te kufina wata biko kufa wata ndi sala yana bali wayo moko kikapo sa to sa accident ka kesa ka babuka na nje ya mona wata ya yo saka ba ko sima wana ba émission ngala ko leka nango babuka na wana ba ata pana intimena no ya mboka boy ka sima kaka ba ko mawata munene Karine ya kindeni bossa mais tant que la baronne excusez la baronne na petit merci na harmonie totale et grand merci na la bouche autorisée excusez d'abord à la bouche autorisée d'abord à la bouche autorisée. Un grand merci dans la bouche. N'a adhéré n'a pas à la bouche autorisée, Mikolo. N'a comme dans la bouche. Yogula, là, Timba. Yogana, celui qui a un mission, c'est ba Serge Wana, ou un rapport de fleurs. Il est pas so boucané, ou yokama beo qui kanda. Serge Nani. Un pot de fleurs. Les bogas. Et au CPT, au boucané, indiamant. Si on n'a pas poussé, ça loka fima waouh, et les gars boucané, nanani, hérité, bah qui ba fi combien? On se combat na grâce temo. Bah qui combien bah qui défi. Voilà. Et puis on l'engana les la passe na boucané bino bandolé lani. Maman et ta ka pas poussé nga lokwa Jackson na lokwa biscuit. Zosko pas poussé boucané sko ba otombola encore ya ka nem ta kana. Docteur sima nga malembe boni boye ko ngolé na la passe nga nga. Docteur pour me pas poussé malembe. Docteur zo ka passe. Docteur pas poussé. Ba bébé ko yinda la Karine Mokonzi la baronne. Un grand merci na. Je l'aime trop nalinga pas poussé nga minga. N'habite. On peut commoner car pas poussé Pas poussé héritier wata. Mais c'est les chanteurs babi muta tembe yedo tembe kosil tantine mo babi mi o tembe nabe azong seli biso ba mata badongi ben ouais tantine mo babi makiawa o tembe silite tantine tantine Fani on suna
Excusez la baronne. Excusez, la propos tenue dans cette émission, c'est Karine Mougonze Angati. Le Bénat Foutanga comme papou. Tantine Nani. Fanny, tantine Fanny. On a complété. Oh, you monte, you bien ma propos. Oh, yeah, monsieur Tani. Na bangi na ngai. Tantine Fanny. Tantine Fanny, alali la mokio tembesili. baronne. Goganya bi. Muta tembaza na bomo yo ba tembesila bongo ndeni. Jamais tembesila. Yango biso sotana discipline ki bombila do tembekosila ka jamais. Et puis ba maître nyoso ba ke deka maître na makambo. Po watande makambo biso na ba tantine Fanny to. Ba maestro siko. Hein? Maestro. Stromae. Stromae na poto na musique na nami. Nze mona na nze Stromae ni nyoyo. Abete lo mo clip mo libanda mama garçon. Mais na tepela na tay ni po mon ba Stromae wana ba héritier wata o senti ba star ba na Ted Jackson po muto ayeba na après Jésus Christ koleke a Jackson. Qui salon vers mon prendre. Nango mingi ya leke. Eze sunde ni clip mo asa libanda. Où es-tu papa? Où es-tu papa? Ouais, la baronne, bana poto bol baraganya makor, faut a ruminer du village, sur ça émission na Karine Mokondi. Mon na tebi kinga za rapouler à Karine Mokondi. Ba to beli ba e barango mais le touro na boy na kozala na part na yo na zaka toujours na katikati. C'est ça la baronne. Et puis mboti na harmonie totale Morino na kacha Londres, ba mboti na vraiment pourquoi pas na mon producteur Dominguez. Ba mbote bele ya Chico de Wol. La baronne. Pourquoi au saline de Gonoya moi si boye? Grâce Miss Napoto, comme mana chuna e mwami rajao. Mwami? Babi botolier au salaire mon encore. Au kangine be na ba photo tina mbetu. Babi jouer za nuit de noces. On bomba e kuna sali ba AVC. Pourquoi ko sandi ona moi si boye vraiment la baronne? Attaque vous en ba guerre na mino média. Ko sala ngo bon point. Nga donc za guerre na été en fait nga na star à vie na a parmi ba fan préféré nanga. N'enga préféranga que na star ne makasi na pena préféra que ndenge net avant de la hotelanga mais biso na kini yo ebito na problème à connexion dans na attente nga na vanda na kini na ebani na kini na likana RTG na poto pe na ebani na likana net en fait hier ce qui ebana asuka ka kuna na kini ba ebiti donc ane fan nanga et non normal mais en fait il faut ba pe biso ba star to sala ba bilo mo boy o mutu normal o que ça té Swinga na zui soi-disant mobile ne na ba ex en que zoape ex na en plus bon on se va vendre na poto il faut za na capacité na il faut za la nelo comme en fait et a facilité non moi mirajo baza motema batu ya maman non moi mirajo motema maman non les tout puissants moi mirajo et non profiter couper sa bambote Natania Mabedi Neymar non profiter couper sa bambote na Lekechu bon ce jour na Kinshasa banda ya utema abanda ya Dubai mbali buswanya tia kalilo tozane je crois na suka ipa oloba apesa no litambo bambote na profiter couper sa bambote na président Dams Luzolo non qui sont ngate que non si ça va dédicace tena biso déjà que yana kwa swinga na botoli mobali yo pour que botola pour ngande na bwinga na ngamta mibali na pe na ba ex ba rapé kuna poto yo pe luka pe moko botele sa ronde match ni mais en fait le kwa ngana za star ko kate au moins ba biloko biso ba star to kana et a pas si mutu normal azana ngo par exemple net master grâce temo lelo au moni na RTG lobo moni na Congo e pa Lekechu lobo kuno moni na Congo Star lobo kuno moni na Congo Dialogue lobo kuno moni na Congo World au moni en fait ya biloko ba star ba kana ngo ils en normal ce que yo mutu normal fan public au ko ouais, merci Karine Mokondi. Ce que vous avez beau la rani, vous ba conflit trop, vous avez beau la rani. Conflit. Oui la rani. Conflit. En fait, comme on a besoin au Congo, non Congo jour à binga poisson ngana bois kakaya singa ngali banga. Mbali besoin au Kakombo ana. Tout cas là où il est l'autre, tout où il est. Ouais, merci la baronne, grand merci na Chiro Mambo. Il pas en héritier wata menga la mataravia na mbongo ya latim wata. Na la na ba chambre na mbongo ya latim wata ke ba louelo pe a flat na ba Dubai na ba kisanga na mbongo ya latim mbongo mouvement. En fait na kisanga ni na salai ba manzaka na salai ba suki na mbongo ya latim na côté le salon. Mais il est pas na président na patron na mais en tout cas, tous à niveau montant plus, on peut hériter de attaché de presse plus qu'attaché. Non, maintenant, il y a des petit net, petit tout. Comme le roi ministre de la communication. Pourquoi attaché de presse? Le ministre de la communication. Mon papouche, non, je l'aime trop. En fait, héritier
à valoriser ngande RTG salanga naza déjà Karine Mokondi na lekana ba chaîne amike mike na lekana internet mais RTG et yana makambu ke ba mona nga jipata talent ouais au son jour que autorité va dimanche à l'émission nanga ndé mon périti wata honorer ngana kota ba clip mon na lo yengelo kwa danseuse na tokana ba kuluna mériti wata koti singa kaka na générique akena na rumba te po bolo ba rumba doucerté akena na générique ma posé nga grande dame na zwa livre ozili nzaka mauve ibalani na lèvre mbebo mauve linzaka mauve versa setangi na nzoto pour na téléma te na téléma zaka mabe na tournage à clip heureusement ta monta clip akata monanga o tanga ka journal monanga ya kovanda mais siko bazalaka wana jour à tournage ba chali rubenga bayampa kalingomba na téléma ba président Daniel Massaro ba donc on sentit li boumwa pembe piercing argent voilà mais la parole que ça n'a pas si na tuna question oyo babi yona grâce te mo boweli segi mutu na poto boweli ni yona grâce te mo boweli segi noko mo boye na mikili et ça n'a pas si fort bozo wela nini entre bino bale bokabwani et ya soni makasi vraiment non wana ba kosi ngana grâce te moto wela netini c'est balobi dio c'est que dio ngo to ana besoin to fula ou quoi te mamba ba dio na mamba miki biso to comme ça ba dio ba star nga ba pixanga de yakuma mamba ba dio et pas mon papouche na ebise que non ils ont mamba lokuta ils ont cas juste en fait biso to ba star to tambola si mari merte mirmirte muto la muki te ba binya makor kutu ba tuta ki jamais to tuna nya makor wa bibo biso so to yebio Mexico so za ba lobi ki ba tuta ki Cédric mo biso Cédric ndena ni biso ba to yebani c'est normal ba créer ba fondra ma solo pour et ça peut ba site na bango bien et titre lokuta. Mais muta cliquer et cotiser les mois abonnés na fin du mois aller 6 mois bana moi nini donc on a bien muta sala en autre papa na sur les news ceux qui auront ma bien la poste le roi makoso batina madesu aller ça ba koko na bana na ba kombo na biso surtout ngana na pesta à page na donc la parole la clôturer question sukana yo balobi mama mile sengi bolimbisi ote na komba gloire la sengi bolimbisi c'est vrai ou faux parce que là tout est permis hein. Gloire là, c'est un bolimbi, c'est vrai ou faux? Ah bon, ma Émilie, comment ça? Ah non, mais moi je te demande, Gloire là, c'est un bolimbi, c'est vrai ou faux? Ah. Attends, tu connais, hein? Bon, pourtant, il peut trop. T'es copotana, c'est trop dur en fait. Nga na internet donc potana mututi nga na number 1. Nga so lobi na potani na e. Siko batu nyonso ba finga nga ponga batu tu nga na muta makambo. Ah, adversaire de la gloire. Tinga na na adversaire te. Nga so za na adversaire na ngai na TVC quelque chose à la mamilela. Nga ça la dimanche na 12h yepé dimanche na 12h. Na internet est-ce qu'on a un adversaire te pour eza na journaliste morta za na babonné ko lika na Facebook na nga siko aux adversaires na. Pour les adversaires na il faut za la kinga la tradition pour la tradition. Na sala dimanche yo pour sala dimanche. Sengi bolimbisi ou faux? A sengi vrai ou faux? Yo pe foyer na ba jo. Pour nga so ko kena ba ex na nga à part quand na saka rare façade ça moi chiffonné ga manu mwendo mais ba zamba que ça bimi ni mona wanga na plein écran wanga na yo oh star avine non so dio on go sepe là oh non c'est pas ça oh star avine ils sont ramassés tout fla manu on a bien ngalo za ba ex on a ba ex na ex makambu na nga donc on peut non loba que non yo répondre ngai yo répondre ngai yo za non que ba quatrième personne na yo kango pe pas non oza quatrième personne non kango pas non moi batapoto ba bengenga mais ngana en tout cas non kyoko sate non to monanité non to monanité nazo kango pas batu mais ce qui sali ki asengi nga kana nzela internet na musika on a que bisa merci beaucoup mais nous avons un problème na EPT en fait. Oui là. Tu vois la pilote, on a pu nous comme pardon on a signé ngai sundeni. La barana bomanga mabe. D'accord pratiquement la suka émission na Karine Mokonzi babi émission tout est permis na kati ya Congo dialogue. Mais qui na zela opesa. Oboka. Na yaki vraiment Francine Ngembe. Non clôturer na ozo pour badika ce que vous allez. Na yaki na bien mais la barana fonga de champagne. Papier na ngeza kina simba Congo dialogue a ebungi. Na omona ngo souté. Ouais. Merci na Francine Ngembe Congo dialogue. Pour clôturer l'émission la Karine Mokonzi ça va dédicace na batu balanarae. N'habite Karine Mokonzi numéro contact ba fan bako zoto ba ordinateur. C'est bon bana ngo star merci. Ba dédicace na batu balanarae Karine Mokonzi. Na mot de la fin na yo. Ba dédicace tonton Prince Tukuzu merci beaucoup na madame Francine Ngembe. Madame Francine
Ngembe. Madame Francine Ngembe, merci Nayo parce que C'est méga Joseph. Azaleka Marie maman na Yezu. ah là là, c'est méga Joseph. Oh, il est déjà bisolo là, c'est bon de coopérer pembe nae. Donc merci nae pour dans musala kitoko et na pesi bambote na junior kabana ngokosha 2 fois store na bosanité na pesi bambote Pamela Chekola Yvette Kalombo Tanya Mabedi les Ketchuku tout déjà tozana et déjà bambote na Gisèle Zinda te corpulence ya Ani Dembo et na bosanité ya nga Guy Mokondi motema Bibiche Makabe na bosanité ya Judith Mokondi motema ya tonton Tarsis maman Yvette Mbia na Londres na bosanité ya Ani Kelo na bosani soutenza mi batbale Shida Ibu la femme africaine Matin Zobi projecteur un grand merci maintenant pour ngami famille na famille Mokondi Tanya Mokondi Chic Dame Arma Mokondi na bosante Adèle Bagou danger depuis Paris Adèle Diogo Bagou danger depuis Paris donc un Bagou danger eza na Différent donc eza danger pour yana makoso yana guna mi pandigo différent danger zo senti o so melier na ndenga jo kaka kwa jus de pomme koto akelo kwa jus d'ananas jus à mangue. Donc, à varié. Dès que Bagou danger en direct à Paris, gros bisous nayo. Et donc, on a beau pété Kovo Akimbe, maman Kovo Akimbe, un grand merci. Maman Kovo, mais c'est plein de n'était Freddy. Nzambe vieux moi ça va tenir bilamba de ala pas toi noir moi la ta ba kata kata ezoga zoga donc na batons balinganga mingi un grand merci pe na ba chef na nyonso na RTGA et surtout que à mon papa chéri ta o azo valoriser ngalelo un grand merci par sec Rodrigue Antouf na bosante général Kafle confrère wata na bosante Trésor Mbombo Kawe Kenny West na bosanité vient ngai donc na bosanité papa tout jeune d'Afrique mikolo pe bon mais ça na ko la meilleure chanteuse ya moment au Jack Love boyo ke na nzembo ya abeti fo a traiter ngana iti alingi ngate nzokalela ngai visage nik nanga muta traiter ngana iti alinga ngai Muchopit asara a traité ngonza lingi ngate nzoka lelanga ndenanga alela kati lelo azolela mena miso bata sala ronza lingi ngate sala ronza a traité ngonza linga de nzoka lela kama mais Fabrice linga ki mingi Karine Mokonzo salima be teti siko pe Fabrice linga ki mingi teti siko muchopa linga nga mingi adoa zila ka retourne ouais. Et pas t'es rien à voir, on a dépensé trop, il faut qu'on côté ça on a payé boss on a ça bon on a dépensé trop. Ah comme un comportement basse va venir traiter en Europe n'a rien à voir, rien à dire. C'est normal Solarana Adèle Diogo Bagou danger, Bagou différent, mélange à goût. Et grand merci na Nico Mokonzi pourquoi pas na Patrick Mundele Nzambe, il y a Joka di na kacha East à Londres, il y a Est à Londres. Dans Est à Congo te ina la guerre tout le temps, Est à Londres. Pourquoi pas na Raisha Mata, il y a Badjo Moulobo. Excusez, lista bafar. Tonton Mobunga, Bambote na yo, mon producteur Dominguez Nakacha Aken. Na bosani yote, yaji sympa di vidéo, toujours lumière à Bundes, yaji sympa di. Na clôturer émission na tika lekecho micro hein. Na tika lekecho micro clôturer émission au Gitoro Makasi. Et grand merci na maman Francine Ngembe, olongo linga na passe na terre promise na mela mai. Banana koma na Francine Ngembe, na koma monene, na koma kitoko, tela ba basket mona ferré. Lekecho micro n'a pas là. Lekecho. Bon séjour à Kinshasa mon frère. Merci Niama encore on a bien apprécié meilleur venant toujours dans mon boss Noli Tamboule Sage pour mon radio depuis na utaki Dubaï comme on a la baronne de l'eau. Alors on a tina parler à ngati awa par rapport na PCP na François Ngema mkolo site yo babi Congo dialogue sans blabi si ya Moulex Aigle Noir sponsor officiel ya Kevin Panda lekechu babi bato bokabaki tina 2016 na 2017 boya te pona obora binote rien à voir bi boulonde babi oya kokate 2017 oyo kuta poussa la pembe na ngate excusez si tu sololes pas on te solole même pas faut que solo là
Clôturer mon frère. Oui, on y a encore. Oui, on a pesi ba on so mbote ba bi si ya Molex Aigle no bi Patrick Meka ombre jaune na na Dubai na Santa Kyo c'est bon. Ba bi Cyril Ekin na bi otikira mwana na bi note petit na bi note le kecho c'est bon. O nyo so soutenir nga na mpanzi ya mbo ba ba famille na nga ba famille Kambi Mobimba bi Angèle Kambi Hortense Kambi Bijou Kambi, Marcelin Kambi, Mali, Masanga Fa, maman chérie, ouais, boté dinga balek le ko la Kaili na keke babi bango toujours balé bon. Bino no salingi bino mais bo s'abonner toujours na site na biso ya Congo Top News c'est pas Noli Tambule Sage c'est mon boss. Il y a encore un micro na CP. Merci, bon abonner toujours na page na biso officielle la bouche autorisée. Na combien on a la bouche dans le les news. Keba la baronne Azar. Na clôturer mission na ngapela kitoko na bino to bolinga nga mingi pourquoi pas Maman Francine Ngembe, yashiko de le bakeche bune na palais. Et ba miso banyama ko zwa. Oyo kuna zwa. Bijou mobunga zwa. Toko tire mission na basket so. Ngana ferry. Zongo bien. Nana monga lavage te bo comprendre nga. So ni gona mai ronzelu ka fo lavage. Ha? Na le chango na misé. Nana ba eko. Na beta keni piano mega kutu te. Aux Congo dialogue, tout est permis. T, Zela, tu clôturer la mission ne fait que ça, avant que ça coufa, ne fait que ça le bas ne va coufa. Chigicha, cha. CongoDialogue.com CongoDialogue.com